journal pour le peuple mbote na bino nyonso na esengo nyonso to fongola na ngaba présidence pour la conteste mnonenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokolo ya lundi 14 juillet délégation ya ba pasteur oyo bakamama kepa ya docteur Robert Kayanza oyo azali bon pasteur personnel ya président ougandais Yoweri Museveni pe archevêque Evariste Eziba Mampia oyo azali bongo président ya église de réveil au Congo RC na mokuse oyo basepelaki makasi ya ndenge bayambamaki epa ya chef de l'état to poursuivre édition na biso na ngambo ya Sénat pour kotasa bino ndenge président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge akumisi adoption ya résolution pona oyo etali bongo situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo pe soutien ya accord ya Washington oyo ezalaki na 50e session ya APF kuna na Paris bona na badeta elongo na héritier Mapinde. Ifungwamaki depuis le 9 juillet 2025 na Paris, 50e session ya Assemblée parlementaire francophone APF na Mokuse et Soukaki dimanche 13 juillet na Souka misala oyo président ya Sénat oyo azalaki na tête ya délégation ya sénateur pe ya cadre ya administration ya chambre haute ya République démocratique du Congo asepelaki makasi ndenge misala isalemaki na 50e session oyo et permettre na délégation ya RDC bayeba na kozwa adoption et pa ya APF ya résolution ya situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo pe soutien ya accord de paix oyo ezalaki signé na Washington le 27 juin 2025 entre RDC na Rwanda na mbenge alobaki libose bapanze sango na Suka milulu oyo ezalaki vraiment ya haute portée diplomatique Sama Lukonde amankaki te kokumisa ba acquis obtenu pour na 50e session ya APF mingi penza accord ya coopération signé elongona homologue na ya Sénat français accord oyo ezali kolobela partage d'expérience pe ya ba formation boy numéro 1 ya chambre haute ya parlement ya RDC asepeli pour na soutien manifeste ya APF pour la situation sécuritaire oyo ezali dramatique na est ya RDC ezali ko résumer session oyo na ndenge boye ba présenter misala lokola ezalaki prévu pe bayambamaki avec honneur na ndenge moko ya dikolo boye président de la République ya France Emmanuel Macron ayambaki ba président ya Assemblée nationale pe ya Sénat ya République démocratique du Congo ezalaki occasion moko ya malonga pour na ko transmettre message ya respect pe ya fraternité ya République démocratique du Congo pene ya France boye misala oyo ebandaki na participation active na ba différentes commissions ezalaki pe accompagner na ba sénateur pe délégation ezalaki soutenir na administration bosimba pe boye bakeba débat autour ya ba thématique ebele ezalaki na litomba mingi ya politique économie pe sociale na cadre ya session oyo bazalaki na opportunité ya ko-signer protocole d'accord elongo na Sénat ya France boye Jean-Michel Samalukonde Kenga a rappelé que na suite ya visite ya Sénat français na RDC le 25 mars euti koleka bayokanaki ke ba se retrouver na occasion ya session ya APF pour na ko concrétiser signature accord oyo désormais est formalisé pe ezali kolobela partage d'expérience pe ba formation mingi penza ba question nyonso ya coopération ezali pe lié en particulier dans le domaine de la défense et la sécurité, pe lelo oyo ezalaki na centre de préoccupation mondiale kobanda ibandeli ya misala mokolo ya samedi RDC ayokisaki mongongo na ye boye na kati ya assemblée oyo mingi penza na oyo etali ba attente vis-à-vis ya APF na matière ya soutien na situation sécuritaire dramatique oyo est ya RDC ezali ko traverser même sur le plan humanitaire appui ensemble et à processus de paix et pas wapi bazali ko participer awa Jean-Michel Sama a talisi référence na accord de paix oyo ezalaki signé na ba États-Unis le 27 juin et outi koleka pe ba effort ebele oyo ezali ko salima na continent africain pe na ba région mosusu Pelisusu bazali soumis na résolution oyo APF azali ko accompagner RDC mingi penza na processus ya paix résolution oyo ekumisamaki makasi na ensemble ba participants pe a rappeler présentation ya président ya Assemblée nationale mingi oyo etikali inscrite na ba annales ya organisation yango ezali ko marquer volonté ya kokoba ko bénéficier soutien oyo ezelamaki tango molai bosimba ke Jean-Michel Samalukonde Kenge asepeli makasi ke RDC atikali engagé na soutien ya APF na poursuite ba question oyo ezali bongo na mboka. Toleka bongo na masola primature pour la hôtel Sabino Ndenge première ministre Judith Suminwa asolola ki lundi 14 juillet na cabinet ya Mosala
elongo na panel ya ba facilitateur ya médiation africaine pour na paix na République démocratique du Congo, délégation oyo ekambamaki na deux anciens chefs d'état tomoni bongo ya Éthiopie pe ya Centre Afrique. Nathalie Kaila Kapenda, Héritier Mapinem bapesi bino ba détail. Retour ya paix durable dans Est ya République démocratique du Congo ezalaki na centre ya action gouvernementale oyo ezalaki aligné na ba directive ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ntina wana premier ministre Judith Suminwa Tuluka abetaki masolo lundi 14 juillet na cabinet na ye elongo na panel ya ba facilitateur ya médiation africaine ya paix pour la RDC ekambamaki na deux anciens chefs d'État Saleh Work Saoudé ya Éthiopie pe Catherine Samba Panzi ya République centrafricaine na suka ya réunion présidente honoraire ya République centrafricaine azongelaki mui message pona kolobake bokutani oyo elongo na patron ya exécutif central ya RDC ezalaki important pona ye na cadre ya mission ya Union africaine ba se confier to pe bakutana na ba autorité po bazwa makanisi na bango par rapport ya processus ya paix oyo ezali bongo en cours boyi kokutani oyo ezali suite ba principaux acteurs ya crise congolaise pe ba population elongo na ensemble ya bato nyonso ezalaki possible ya kokonsolider ba accord nyonso ya kimia pe ba initiative nyonso oyo ezali en cours na ngambu na ye chef de l'état ya kala ya Éthiopie aevokaki ba information ya malonga oyo bango bazwi mpona oyo etali processus oyo ezali mené na Kinshasa pona retour ya kimia na est ya RDC bango bayoki makambo ebele ba discussion ya ndenge na ndenge pona ko résoudre conflit ezali kaka feuille de route oyo ekosappliqué na bakanyonso ndenge atalisaki boye médiatrice ya Union africaine bakumisi accord de paix oyo ezalaki signé le 27 juin 2025 na Washington balobi ezali étape ya motuya oyo ezali kojete ba base nyonso pona issue favorable pona suite ya processus ya paix na est ya RDC pe ba tourner page ya crise na parti oyo ya République démocratique du Congo. Signature ya accord de paix ezana litomba yango e permettre pona ko déclencher kimia bango balingi population nyonso ayeba accord oyo pe basepela na yango pamba te population esengeli ayeba ouverture oyo ezali komema démarche moko pona stabilité na République démocratique du Congo ndenge Catherine Samba atalisi pona oyo etali ba pour parler ya Doha panel de ba facilitateur pona médiation africaine pona kimia na RDC batikali confiant pona ici ya processus bango batali ke nyonso ezali ko évoluer na ndenge ya malamu pe bamoni ke ekomema solution oyo ekomema mboka etambola na ndenge ya malamu balobi bazali convaincu ke na suka Union africaine akojouer rôle moko ya makasi pona oyo etali kotia en œuvre biloko nyonso donc ezali volonté moko ya makasi bango nyonso baza na yango pona engagement oyo bamoni ke makambo ekotambola malamu ndenge ancien chef de l'État ya Éthiopie atalisi ba deux médiatrices batalisaki na unanimité bakumisi promotion ba compétences féminines na RDC oyo ezali ko incarner premier ministre Suminwa première femme na tête ya exécutif central ya RDC balobi baza na mboka oyo ezali bongo na promotion makasi ya bandeko basi ezali exemple moko ya malonga ya kolanda elongo na premier ministre esengelaki panel oyo babeta masolo na ye ezali première fois bamoni ke basi bazali pe déterminé ya kojouer rôle moko ya malonga pe kotombola mongongo pona makambo etambola malamu na mboka boye panel ya ba facilitateur oyo ya médiation africaine ya kimia pona RDC ezalaki créé na Union africaine bitu na yango ezali ko renforcer kimia pe sécurité pour appuyer médiation na ko facilitaka ba dialogue entre ba différentes parties prenantes ya conflit pe kotombo la réconciliation na ko créer un environnement moko oyo ezali ya malonga pour na réconciliation entre ba communauté oyo bazwami na conflit. Kaka na masolo primature osengoli koyeba ke premier ministre Judith Suminwa ayambaki pe délégation ya ba pasteur américain ya bureau de la foi ya Maison Blanche nyonso na cadre ya soutien ya accord de paix oyo ezalaki signé le 27 juin kuna na Washington entre RDC na Rwanda. Ba détail elongo na Nathalie Kaila pe Héritier Mapindembe.
Premier ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, ayambaki lundi na primature délégation ya pasteur américain ya bureau ya foi ya Maison Blanche oyo ekambamaki na pasteur Travis Johnson bokutani oyo ezalaki na cadre ya soutien ya accord de paix oyo ezalaki signé le 27 juin 2025 na Washington entre RDC et Longo na Rwanda. Yango etalisi engagement ya gouvernement congolais envers diplomatie religieuse na impulsion ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Délégation oyo eyambamaki na ndenge ya malonga pe bazalaki na esengo balobi bango basepeli kokutana premier ministre grâce na makambo nyonso ezali koleka bureau ya bamembre ya foi ezali bongo na appréciation moko makasi na mosala oyo esalemaki pote président Trump azalaki na katikati pe ya masolo pona koluka kimia entre RDC elongo na Rwanda ndenge Travis Johnson atalisi pe akumisi hospitalité ya peuple congolais ezali kotalisa pe leadership moko exemplaire ya dirigeant na ye mingi penza ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ambassadeur itinérant ya chef de l'État Antoine Gonda ye akambaki ba pasteur américain pene ya premier ministre ye ataki na avant rôle central ya chef ya gouvernement na démarche oyo balobi baye pa ya madame la première ministre elongo na bango nyonso ba homme de Dieu pona ko se rendre compte ya engagement ya makambo ndenge ezali kotambola pe bakokoba kobondela pona République démocratique du Congo. Chef de l'État Tshisekedi pour la première fois a décidé kotia mwasi na tête ya gouvernement ezali eloko moko ya malamu seno bango. Boye pasteur Travis Johnson ye a évoqué impact du accord de paix entre RDC na Rwanda. Balobi bazane sengo moko makasi komona ndenge président Trump a memaki makambo pona kozongisa kimia entre RDC na Rwanda. Bango bazali kosepela peuple congolais aye bana kosasire na application ya makambo nyonso. Boye kimia nde yango bato nyonso bazali kozela et concerné kaka RDCT mais impact nango ekozala pona Afrique mobimba même na mokili. Yesu Christo azali prince de la paix tango tozali ko croire na ye boye kimia esengeli ezala na bato nyonso bango bamoni ke bakomema kimia na RDC na Afrique pe bakosala ba avancer moko ya malonga ndenge homme de Dieu atalisi. Bosimba pe boye bakebokutani oyo entre premier ministre na délégation ya pasteur américain ezali ko marquer pas moko important na diplomatie religieuse na RDC. Yango ezali ko témoigner volonté ya gouvernement congolais ko utiliser foi lokola levier pour na kimia pe stabilité pe ko renforcer ba lien elongo na ba États-Unis. Dimanche 13 juillet, ba pasteur américain bayambamaki et paye ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cérémonie moko ezalaki marqué na ba prière pe ba message ya solidarité. Boye koya na bango ezali na cadre ya dynamique ya soutien spirituel pe ya diplomatie oyo ezali kotalisa ndenge ya ko renforcer kimia na région ya ba Grand Lac pe ko encourager consolidation ya ba effort concret pour la stabilisation ya mboka. Délégation ya Union congolaise ikona mokuse parti choro ya président national VPM Daniel Mukoko Samba kitaki na province ya Kwilu pona koredynamiser activité ya parti na bango. Fabrice Lundombi apesi nous détail. Parti politique babengi Union congolaise ikona mokuse ya président national le professeur Dr Daniel Mukoko Samba vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale bazali kokoba se kokoba kosala implantation ya parti bisika na bisika pe kopesa idéologie ya parti na ba province ebele ya République démocratique du Congo. Bosimba pe boyeba ke parti politique Union congolaise bendele na ye ezali kopepa se kopepa na République démocratique du Congo. Bosimba bakitaki désormais na province ya Kwilu epai wapi délégation bandaki na ndenge ya kosakana te na province ya Kwango nanu ava bakoma na Kwilu précisément na ville ya Kikwit. Délégation oyo ya parti Union congolaise ekambamaki na secrétaire général adjoint en charge ya mobilisation propagande pe implantation ya parti Jean Bosco Tazi bainamene pe ya secrétaire national en charge ya mobilisation pe propagande elongo na implantation Bruno Sevani pe tomonaki représentant ya école du parti Kingudi Livi Chancel, secrétaire exécutif provincial ya Kwango Alain Pila
pe camarade Rigen Kabata, animateur national ya parti bango nyonso bakitaki na province ya Kwilu kasi babandaki nano na province ya Kwango epai wapi bayambamaki na ville ya Kenge na ndenge ya kosakana te kuna pe basalaki baaktivité ya ndenge na ndenge bamembre nyonso ya Union Congolaise bautaki bisika na bisika bayaki koyoka eloko nini délégation ya ville ya Kinshasa ememeli bango. Na sima ya Kenge bakendaki pe na mboka babengi Kwenge toujours na province ya Kwango epai wapi kuna pe babetaki masolo ya parti nyonso kaka na cadre ya kolobela idéologie pe misala minene oyo ezali kosalama na iko na nzela ya président national na yango le professeur Dr Daniel Mukoko Samba. Point de chute ezalaki bongo ville ya Kikwit na province ya Kwilu epai wapi bango nyonso délégation bakomaki pe bayambamaki na ndenge ya kosakana te nyonso kaka ndenge bozali komona na cadre ya formation idéologique ya bacadre pe bamilitant basalaki installation officielle ya secrétaire exécutif ya province ya Kwilu ezali bongo camarade Ozana Mubiere oyo azwaki officiellement bâton ya commandement pona kokamba province ya Kwilu bosimbaki camarade oyo akokamba secrétariat exécutif provincial na ndenge ya malonga pe akotravailler pona intensification ya activité ya parti na province ya Kwilu po ete makambo eyeba vraiment kovanda bosimba pe boyebake kuna pe sur place formation idéologique epesamaki epai ya Chancel Kingudi pe Brinon Sevani secrétaire général adjoint yende aklotiraki masolo na kobetaka masolo ya idéologie ya parti koloba iko elingi nini idéologie ya iko ezali nini nyonso na bokambemi ya président national le professeur Dr Daniel Mukoko Samba tomonaki pe sur place en tant que ressortissant ya province ya Kwilu camarade lokola Héraclé Kabwasa pe camarade Wivin bango nyonso marquaki présence na bango na province ya Kwilu po na réussite ya événement oyo iko Union Congolaise ndenge azali kokota bisika na bisika République démocratique du Congo drapeau ya iko ezali kopepase pepa. En tout cas, délégation ya bandeko ya iko oyo bakambamaki na secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation, propagande et implantation Jean Bosco Tazi bainamene elongo na bandeko nyonso mobembo na bango na Kwilu ezalaki vraiment réussite ville ya Kikwit ekweyaki. Inauguration ya complexe scolaire Mama Pembade esalemaki kitoko école oyo ya fondation Nerombungu nyonso elekaki samedi 12 juillet kuna na siège ya école na bango oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la paix na commune ya Kisanso héritier Mapindemi Igor Ntingi bazali kuna na compte info Lingala. Ndenge kaka ezalaki prévu complexe scolaire Mama Pembade école ya fondation Nerombungu inauguration ya mobange esalemaki weekend eleki na siège na yango oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la paix na commune ya Kisenso epai wapi ba bâtiment ekomi déjà prêt ba porte efungwami pour la inscription ya année scolaire 2025-2026 bosimbake initiateur na yango honorable Nerombungu sur place azalaki représenté epai ya bana emibale Bobo pe Rodrigue Mbungu bango bazalaki wana bosimbake cérémonie ya inauguration e bandaki na prière epai wapi mosali na Nzambe abetaki sete ya bolingo pe motema malamu oyo honorable Nerombungu mabanga moyo initiateur ya ba complexe scolaire Mama Pemba azana yango pona komona bilenge batanga na ba condition moko ya kitoko ndenge ba bâtiment ya complexe scolaire Mama Pemba MPD ezali kotalisa bongo na sima ezalaki bongo ba témoignage ya ndenge na ndenge elekaki bakataki pe ruban symbolique bongo na sima basali na Nzambe bazwaki possession ya esika oyo ba prière to ba intercession ya kafu esalemaki bosimba pe boyebake honorable Nerombungu mabanga moyo azalaka mosali na Nzambe nde azali makasi na ye tango nyonso œuvre na ye ezalaka de Dieu epai ya Nzambe ndenge bozali komona prière etokaki kotoka.
bongo na sima basali na nzambe basambelelaki Rodrigue pe Bobo Mbungu bango mutu ba représentaki honorable Néron Mbungu na sima visite guidée esalemaki pona kotala ba bâtiment ba salle de classe bien aérée et tongami na ba condition moko ya kitoko bana complexe scolaire Mama Pemba 2 bakotanga lokola kaka bana complexe scolaire Mama Pemba 1 batangaka nyonso wana na bokasi ya yemoko honorable Néron Mbungu na makasi oyo azali kotia yango na likambo etali éducation na micro ya Info Lingala boyo kabandeko ndenge balobi tonda njaba apesi biso eve oyo na initiative ya honorable Néron Mbungu que vive Mama Pemba 2 pour que par la gloire de Dieu et l'initiative du Seigneur, tous les enfants qui vont y étudier ici et tous les personnels qui vont travailler ici soient entre la protection de Dieu. Pour nanga œuvre ou vraiment la fierté nanga non personnellement nga moko na bon avenir nanga à travers mon conduit son excellence on a bien plus que papa il a quoi ça les biso vraiment ça me bat droit au cœur donc plaisir à trop pour na baleko abiso bazwa na ciment babano abiso ndenge ba ko éducation vraiment ba ko aller bien éduqué parce que déjà Mama Pemba 2 parce que un déjà ils ont ranassé na bikanga ou ils ont deuxième nango vraiment ils ont fierté na biso mono oui mwana ya honorable Néron Mbungu Rodrigue Mbungu oyo azali promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba azanga kité ko pesa ba précision surtout comme ici nzambe mettre le temps et les circonstances pour un journal lelo ezalaki facilité pour na biso na boto lelo makambo komela biso mais nzambe pesi biso ka makasi ya ko zala na milulu ya lelo ezalaki inauguration ya complexe scolaire Mama Pemba 2 toujours par initiative ya son excellence Mbungu Néron accompagné na équipe na Mobimba ndeka kalobaka ke président de la République azo lutter pour la jeunesse donc il pas kangi maboko te azo créer toujours ba activité entre autres o ezali ko la deuxième école ya Mama Pemba pour na ko aider ka ba jeune ba évoluer ba porte lokola esi efungwami misala efungwami bana nyonso baza na bosenga ya kotanga na complexe scolaire Mama Pemba 2 boyeba ke ba porte déjà ezali ya kofungwama pona année scolaire 2025-2026 kaka na masolo enseignement bosengeli koyeba ke institut technique de météorologique itemat na mokuse bafongoli déjà baporte na bango mpona bainscription ya année scolaire 2025-2026 Stéphanas Kande Mikali Bustoto. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yokelenge lokoyo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse afongoli porte na inscription oyo eza kosalema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2025-2026 et kaka ozwa déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna basection eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na entreprise en tant que vrai technicien baprofession awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h premier test d'admission pe deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika
masolo awa eza kofungama kitoko koyekola kitoko informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esili te réseau maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bacours ya anglais pesa kopesama tango ya koyekola mpe okoma utile na société eleki nanu te bolekaka deja na babiro ya itemat ndolo oyo esomi na kati ya istandolo avenue aérodrome numéro 3930 quartier ndolo na commune ya barumbu itemat ndolo mfumu ya formation technique. Na kula religion bosengali koyeba ke midi en prière oyo ekamamaka epai ya pasteur Dede Landu bafungolaki deja milulu na bango minene oyo babengi yango baptizo fire 2025 oyo ebandaki deja depuis lundi 17 pe clôture nango ekosalema dimanche 27 juillet kuna na palais du peuple. Kelekele o bana na nzambe mbote boyoka sikoyo sango malamu oyo na memeli bino midi en prière na bokambemi ya pasteur Dede Landu babengisi bana na nzambe nyonso na 21 jours de jeûne et prière oyo babengi yango Baptizo Fire 2025 epai wapi ekobanda lundi 7 au dimanche 27 juillet bana na nzambe bobengami bino nyonso na moma kitoko oyo ya mabondeli epai wapi ekopesa nzela na basali na nzambe ya nguya oyo bakodefile mpo na koteya liloba na bomoi tokozala bongo na apôtre Roland Dalo prophète Joe Grace Mwende pasteur Lor Lombo pasteur Roy Bondo pasteur Parfait Mavungu apôtre Narcisse Magila pasteur Annie Kondo pasteur Henri Papa Moulaja pasteur Vicky Yomba pe oti ya milulu pasteur Dede Landu papa mama elenge mwasi to elenge mobali korate pasa no oyo te midi en prière epesi biso bamba te na nzela ya kokila pe ya kobondela kolo akangolaka na ndenge ya kosakana te yo moto ozala ba problème kilikili yaka na temps fort oyo midi en prière ebongisi mpo na bino Baptizo Fire 2025 okozala délivré totalement mwana mama yoka Baptizo Fire 2025 oyo ekosalema na 3 vacations c'est-à-dire na tongo na ngonga ya 5h30 kino 7h15 ekobanda koleka na page Facebook ya pasteur Dede Landu. Deuxième vacation ekobanda koleka na midi en prière pe troisième ekobanda kosalema na ngonga ya 16h kuna na église mission apostolique Golgotha oyo ezwami na commune ya Kasavubu référence rond-point Kimpwanza. Baptizo Fire, Baptizo Feu, Baptizo Moto. En Baptizo Fire 2025 Passerelle oyo ekabola ba quartier un peu 5 mapela na commune ya Masina vraiment état nango ezali malamu te. Bandeko bavandi na commune ya Masina mwa pont oyo bozali komona toyebite soki tobenga yango vraiment pont yango ezali kosunga bandeko ya commune ya Masina na quartier 1 oyo bavandi kuna pe ko traverser ko kende na quartier 5 mapela c'est-à-dire bango nyonso balekaka kaka na nzela oyo bozali komona bongo mai ya ntsanga tango etondaka awa ezalaka likama pamba te mwa pont oyo bozali komona evindaka na ndenge ya kosakana te yo kotraverse wapi soki mai ya ntsanga etondi okoleka nzela nini pont oyo batiela bango soki nani ayokelaka bango mawa ezali vraiment na se mai emataka likolo kutu yango ebungi bongo bandako ya nzinga ya rivière ntsanga awa ezalaka pasi pe mawa soki rivière oyo etindiki mai bandeko nyonso bavandi bisika oyo bakimaka botala bino moko bandako na bango ndenge komi ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te bango balobi esengeli ba autorité bayokela bango mawa pona kotombola pont oyo et traverser rivière Nsanga pe ezali kokabola quartier 1 pe quartier 5 na commune ya Masina. En tout cas pour ebebi makasi pour eza kobeba transforma itondi ndenge ezongoleka lo sengi na ba député na biso bimi abong ça pour vraiment moi ezate poto eleki makasi. Abong c'est pour vraiment pour tout le capitaine biloko na biso ande to na boutique na baklela biso na bandako. Apona pont oyo vraiment pont oyo etungisi batu ekimisi pe batu quartier mobimba oyo soto tamboli kuna ozomona bandako kaka ya pamba batu bazate bandako ebukana partout donc batu bazate
donc mai toluki bakonzi vraiment bakonzi mais batala biso na pont oyo kobanda prince kuna ti oya kokoma na pont oyo donc baya kokire biso mai oyo bafongola biso mai oyo motiva peza potopoto kitoko ekipe acheter ozala mokolo tomona bino nyonso bosengeli komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations à vos bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esaka. Baba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Toza pe na communiqué nécrologique awa bola na lecture nango elongo na grâce proba. Ba famille mbala pasi mazoa edi mbani bazali na mawa ya koyebisa baninga bandeko pe bayebani na bango nyonso liwa ya ndeko papa pe koko na bango na kombo ya makila menga mbala oyo akufaki depuis le 6 juillet 2025. Programme ya matanga ezali boya. Vendredi 18 juillet 2025, veillée mortuaire ekosalama na lupango ya Mowei na avenue Mwanda numéro 54, quartier Finda na Mbinza Ozone, référence DGC na commune ya Ngalima. Mokolo ya samedi 19 juillet 2025, nzoto ya Mowei ekobima na morgue ya Kachachi na sima ya recueillement pe dépôt ya ba gerbe de fleurs nde bokundami ekosalama na cimetière ya Mingadi de kuna na Congo central. Après enterrement, bain de consolation ekosalama na lupango ya Mowei. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka papa makila menga mbala. Dans les parvis de Dieu vivant, qui le sol et le vent, qui nous remplit. eloni nasilaka te info lingala ya mardi 14 juillet 2025 yango ekomi na suka oyo nazalaki vraiment na plaisir makasi ya kopresentele bino yango soki boapresiaki yango bopesa merci na grâce po baoyo akumbelaki édition mpe bazalaki assiste mpa ya Nathalie Kaelaka Penda na nsima caméra tozalaki bongo na Francis Kanza Loko Kape Igor Ntingi montage esimbamaki na Fabrice Lundombi mpe Christian Kiange Beni journal mpe mpo na mpe ezalaka supervisé epai ya Héritier Mapine mbandeko botikala malamu. Au revoir.